Sima ya famille Tamisimbi, famille Oka Babeleme. Famille Oka Babeleme kwa kutika germe de fleurs na bango. Sima ya famille Oka, famille Masiki Babeleme kwa kutika germe de fleurs. Sima ya famille Masiki, groupe Epoine Babeleme. Groupe Epoine Babeleme kwa kutika germe de fleurs na bango. Sima ya groupe Epoine, société Oueza Babeleme kwa kutika germe de fleurs na bango. Société Oueza Babeleme. Nabolakisami ya société Oueza tobengi bongo Mama Sylvie Chituka. Mama Sylvie Chituka Abeleme. Mama Sylvie Chituka Abeleme kwa kutika folele ya ye. Na sima ya ye, famille Lokinda Babeleme. Famille Lokinda Babeleme kwa kutika germe de fleurs na bango. Famille Lokinda la sami bongo na Monsieur Thierry Katemboy. Monsieur Thierry Katemboy Babeleme kwa kutika folele ya ye. Kwa kusukisa baemanso bazwaki ngonga ya kopesa kombo te kasi bamemaki germe de fleurs na bango mpona papa Lambert baleka mpe kwa kotika germe de fleurs na bango. Baemanso bamemaki bagerme de fleurs bazwaki kopesa kombo te mpona mama Henriette pe papa Lambert baleka mpona kotika.
La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, qui est miséricorde pour les pécheurs, qui est joie pour tous les saints, puisque nous célébrons aujourd'hui comme un devoir d'humanité les funérailles de tes serviteurs, après la mère, en quête. À cause de l'heure, nous prions le bonheur que tu réserves à tes Jésus, et bien de la condition nous concerne. Donne-leur de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen.
Nzambe lokola likomami okuku ya bakonzi wekenya ibale monokoma ya mokino moye moine bakisa moye mazomi kino moye mazomi na ibale ekomaki Davidi pelepele na ntango ya kowa apesi mwana wa ye Salomoni mateya maye nakokende na ngai nzela bato banso bakokende te yo zala makasi komilakisa mobali mpenza obomba mitindo ya Nzambe wa yo landa nzela ya ye tosa mileko nya ye na mpe mitindo nya ye sala makambo monso lokola makomami obuku ya mibeko nya Moze na ntina te ozwa bolamu na misala na yo miso bongo Nzambe akokokisa elaka eyalakelaki ngai soko bana bayo bakobatela ezalela ya bango soko bakosala malamu omiso mangai bokonzi bwa Israele bokotikala na bango seko Dawidi yawe akei kopema bomboka ya bakoko bakundi ye omboka ya ye mpenza liloba ya Nzambe wana
etikali moke bokomona ngai lisusu te mpe mwa moke na nsima bokomona ngai nakoloba na bino ya solo bino nde boleli mpe nde bozali na mawa banguna bangai nde basepeli kasi bino nde bozali na mawa bino nde mabongwani esengo mwasi akomi na mpasi ya kobota akoyoka somo mingi nzambi ntango ya ye ekomi kasi soko asili ya boti akoka te akoyoka esengo mpo ya mwana wa ye asili ya boti bino se bongo sikawa bozali na mawa kasi nde bomoni yango lisusu te okosepela mingi bino banso nde bokomi na esengo ya seko lokumu na yo totikali ya kotelemba Banyuwa Kristu banzambe boboto ondeko nani mokonze nani kolo ya bomo nani mosekwisi odetele maboko ya kotondo yese mokonze banzambe usangani kwa ndio ya misa Zabito ni botondo mokonzi botonzi oya bomo ya pesaki na papa Lambert et na maman Henriette. Tokotonde botonzi pa mala masala ki ozela bango. Kwa ikabo bazalaki po ya mabota mabango. Tokosanga ya pe mokonzi kwa kosengete sikawa ayoka bango ngolo. Alimisa motao bango. Kali misate mazo amomo yokusila te tokusambela pe kwa biso ya tuzeyo na momo mingi penza bale kubanso ya mabuta bazali na kasi mokonza bondo litema apesa biso makasi kote biso pe mokola mokolo tumilengele malamba banzambe boboto onzela matani kuti kolanda makanisi mazali ebele kwa umanyo nangiti tokamata okumakanisi olitangira Samuela na ino Yesu alikotika balikoli abandi kolenge ya bango abandi kosala ba discours ya Dieu simaniko na kozala bino lisusu te na kozonga epai ya tata na kotinda ya bino mosantu. Depuis Jean chapitre 14
Si tu as la Jean 16, tu as tout ça. Bon, on dit que et so que les amis yango Yesu azikolelisa bango na kokamata kisa ya mwasi alingi kobota akokaka pasi kasi na kobota akozala na esengo mpe ya bomoi maloba na Yesu akoloba nalingi te mabota mabale mpe biso nyonso ekoma maloba koyo ya biso otango ya lelaka tozalaka na double sentiment lokola bayekoloba Yesu alobi tozalaka na mawa zambi tobungisi ndeko zambi babala ndako kozala biso lisusu te mama Henriette tokomona ye lisusu te ebo bato tozali na mawa tokolela pasi olitema tokoloba tefale bazala tomezalaki na bango kasi bakozala lisusu te na kati ya mamana nde sentiment ya mibale ezali esengo toyebi te bakoti babiso bayabaki Yesu basalelaki ye malamu sika mokonzi akopesa bango bongo ekokosila te lokola santukola kololango na 2 Timothée chapitre 4 akopesa bango ekoti ya balongi bakateli boyaki basilisi mobembo na bango malamu sika mokonzi akopesa bango ekoti ya lokumu bakovanda na te boboka kolo Nzambe bakomi mpe baloliko ya biso kalatina ya esengo ya biso ya Kristo toyebi te bakozalaki na bango balingaki biso basilisi mobembo bakopema na boboka kolo Nzambe bakosambela bango ya biso yongana mama biso bakristu ekobongwa na esengo Nzambe toyebi te liwa ezali suka ya makambo nyonso te liwa ezali nzela po ekokamba biso na bomoi ya sika yongana ntangi ya yango kolobela liwa lokola nzela la mort comme un chemin toki yango ekomi Davidi pene ya ntango ya liwa akoloba na mwana wa ye Salomoni mate ya maye nakokende na ngai nzela bato banso bakokende. La mort comme un chemin obligé, obligatoire pour tous les humains. Tant que Jésus n'a eu dans son idée, et la mort devient pour nous un chemin. Et ce chemin n'exclut personne. Et ça, c'est la récompense sur la vie de la vie. Car si nous avons la récompense, nous avons et ça, c'est une solution sur la vie à kasi mokolo kamata nzela wana eyibobeli Nzambe une évidence biso nyonso toyebi tokamata nzela ena nzela eliwa yango likambo ya liboso netangilie la mort c'est un chemin la mort ekomi passage po ekosala te kolongwa na bomoi ya pasi bomoi ya minyoko ya masumu kutokota na mambo yokosila te epai wapi okomona Nzambe lolinga azali et il y a notre chemin tant toyembaka yango na okende na lola na komona Nzambe c'est par quel chemin? Par le chemin de la mort. Et c'est un peu la progression 1 Corinthiens chapitre 15 Yesu mwana wa Nzambe moso aseklo bawa kasi yango tasekwa awe na ino aleki par le chemin de la mort kasi zaki pote apesa yango sens ya sika liwe komi lokola nzela ekokamba biso bomoi ya lobiko kasi nzela ena esengeli tobongisa yango toyebi yango biso nyonso na nzela tolekaka sur nos avenues dans la ville de Kinshasa on réclame babongisela biso banzela esika tolekaka ifo tobongisa yango malamu. Alors, si la mort, c'est aussi un chemin obligé, obligatoire pour nous tous, il faut tout bouger sa canzela et là. Donc, on bouge sa ronde de Bénini. Donc, qui ça, David a pour la Salomon. Amana pour les canzela à ton banson. Yomana wangai. Sala makambo manso lokola makomami omibe ko ya Mose. Na tinate ozwa olamu na misala na yo mission. La danse est au séjour.
Tout ça mitindo nyanzambe. Et c'est cela la préparation du chemin de la mort. Pour la kobongisa nzela iliwa biso malamu. Pour te nzela biso iliweza la malamu. David a okobala biso ya liboso to eba kotosa mibeko ya nzambe. To eba kotambola nzela ya mobali nzambe. Ben tokolela na mokolo mwa lelo bomoi na bango ezali ndakisa po ya biso. Papa Lambert na mama Henriette bakoli na boyambi mpe bakufi okati ya boyambi. Bayebaki kosala makasi ya bomoi na bango batosa mibeko na nzambe. Yango tomoni tomabotala bango bapesi nzambe likabo onzela ya bango tozwi sango abedele likabo tozwi mpe sango abeni na nzela ya mateya na bango na nzela ya boyambi ya bango po akoloba te bazalaki bato batawu kasi basalaki makasi babongisa nzela ya liwa batosaki miloko na nzambe balandaki mitindo ya Mose babelaki sokola bato balamu mokonzi akosenga biso mpe na mokolo mwa lelo tobosana te tozali baleki nzela tokokamata biso banso nzela ya liwa kasi yango te ndenge ekoka tobongisa nzela mpena tokobongisa yango ndenge nini na botosi mibeko na nzambe na bosali malamu na kozali solo bakristu ya boyambi okati ya minyoko okati ya pasi tobebisa boyambi te kasi mana mwasi tokosala yango mpo nini likambo ya suka letangi ye David alobi na Salomoni ntango osali bongo ntango otosi libeko na nzambe ntango okongisi nzela ya liwa ezali mpo te ntango ya suka mokonzi akokisa elako alakaki apesa na bino mokili motondi na malamu ebele. Et c'est cela la promesse ya botosi libeko na nzambe. Papa Lambert na mama Henriette bakoki kosala malamu mingi mpo ya biso balulaki kosala malamu mingi mpo ya biso kasi bo bato basali manso te bakokisi manso te kasi héritage ya malamu mpe promese ya malamu bakotikela bana bakoko mpe bandeko ezali te soki totosi libeko ya nzambe soki totamboli malamu me bango bapesaki biso te na bomoi wase eye nzambe akopesa biso yango zabi David abi na Salomoni biso kotosi libeko na nzambe okozoma nzambe alakelaki me nga napesi yo te nzambe akopesa yo yango baboti ba biso basalaki ekokaki koya bango babokoli bana batangisi bango balakisi bango nzela ya nzambe kasi lokola bato bakokisi manso te me bango bazangi kopesa biso mokonzi nde akopesa biso yango kasi condition se moko toyeba kotusa mibeko na nzambe totambola nzela ya bosembo totambola nzela ya bobangi nzambe po te mokolo moko lokola bango tozwa kaka malamu mase eye te kasi mokolo moko lokola bango tozwa bamoyo kosila te tokutana bango mboka kolo nzambe sikaki mokonzi alemisa mitema na biso misa bato okosambela ekolisa bwami na biso na oyo etali sekwa ya bawa me bawebo bami kristu bamoyo okosila pamba te kasi bokobongwana sika bakozwa bamoyo bwa seko mpe biso bato ozali na bamoyo na se eye tolembisa mitema mate ya bakristu mpe moko moko ya biso tomibongisa zami toni mokolo te pebi mpe mboka te oyo toyebi ezali te tozali se baleki nzela kasi yango akoleka tobongisa nzela ya biso na kobateli boyambi mpe na kotosi mibeko na nzambe. Amen.
frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très beau pour Papa la mère, Maman Henriette et pour nous-mêmes et pour le monde. Prions le Seigneur. Oya Eklezia Isantu lisanga lya bana ba Nzambe ezala lingomba likolakisa mwinda mokokamba bato mboka tata tosambela. Oya balebanso bazali okati ya mikakatano mokonzi asalisa bango po balebete kasi basukisa mosala mwa bango malamu tosambela. Mokonzi atia bango penepene na ye bazala boboto mpe basepela mboka ya yesengo tosambela. Oya bakristu banso bayebate biso bikobokili bikoleka bongo batia motema na biloko bya nsete kasi bakanisa malamu na etumbuzo nsima tosambela. Oya biso banso tosangani awa tolala mbongi te kasi tosimba mwinda wa maboko bongo mokolo moko mokonzi aba biso mboka ya ye tosambela. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-les maintenant de tes bienfaits pour qu'ils progressent jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bisa, bisa la nyanga, bisa.
Sois proche de tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions. C'est pour eux dans ces jours de leur funérailles. Nous ton corps et sacrifice qui renouvelle la foi, si la tâche du péché les a marqués, si la faiblesse humaine les a souillés, que la tendresse leur pardonne. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons les cœurs. nous retournons vers le Seigneur. C'est là et juste et bon. Il est juste bon, au devoir de notre salut. Et d'offrir nos berceaux des grâces que nous en Dieu. Seigneur Père Saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui la l'esprit pour nous, l'espérance de la résurrection des Dieu. Et si la foi, la gloire nous affiche, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Seigneur, nous te prions, sanctifie cette offrande, en répandant sur notre esprit, et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus et Christ, notre Seigneur. Au moment de délivrer délivrement dans sa passion, il prit le pain, et rendit grâce, il est et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Et même la fin de repas, il prit la coupe, et nous voyons des grâces, et la donna à ses disciples en disant:
sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission du péché. Vous faites cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, notre amour, ta résurrection. Nous attendons ta venue. Présent ici mémoire de la mort de Dieu ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes et nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons assemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et de ton vie à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité en union avec notre Pape François et notre archevêque, le cardinal Figolin, et tous les évêques, les prêtres et les vicaires. Souviens-toi, papa, la mère, la maman, Henriette, qui ont quitté ce monde aujourd'hui et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils. Accorde à ces deux parents de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Dominique, les bienheureux martyrs du Congo, Marie de Bagana, qui ont fait ta joie au des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Saint-Esprit.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, pour tes serviteurs, Papa la mère, Maman Henriette, qui vient de quitter ce monde. Fais que par ce sacrifice et dégagé de leur corps, il écoute les joies éternelles de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bana Nzambe boboto yango te toleka na milulu ya basuti ya bosesi nzoto tolingi kopesa maloba na boko bandeko kopesa maloba na moto moko mpo ya libota ya mama Henriette oyo abongisamaki mpo yango na nsima maloba ekokamatama na moko ya libota ya papa Lambert mpe na suka tokopesa maloba na vice-président ya lisanga ya banganga Nzambe ya Kinshasa oyo ya maloba tobandi na moko ya libota ya maman Henriette oyo akomisamaki pour les bonnes circonstances akoki kobelele. Ondeko Bana Nzambe boboto. Ondeko. Unga ebeleni kwete tozekala koyoka oyo etangemi lokola biographie ya mowei Maman Henriette. Le nom de maman c'est Angato. Son poste-nom, c'est Molaba et le prénom, c'est Henriette. Elle est née à Banadia le 3 décembre 1960. Elle est originaire de Baboro, dans le territoire de Banadia, en province de la Choco. Elle est fille de M. Molaba Fidèle, décédé, et de Mme Ronale Albertine, elle aussi décédée. Henriette est issue d'une grande famille. Elle a fait ses études primaires et secondaires à Kisangani. Comme profession, Henriette était ménagère et commerçante, mère d'une grande famille et grand-mère aussi. Elle laisse derrière elle 4 enfants, 10 petits-enfants et un arrière-petit-fils. Henriette était une fervente croyante dévouée à la religion catholique de l'enfance jusqu'à son dernier jour. Femme dynamique, courageuse, sociale, qui a toujours su prendre soin de sa famille. Proche de tous, de par son caractère amical, ami de toutes générations, grands, jeunes, comme enfants, toujours très souriante, aimable et en parfaite harmonie avec son entourage. Aujourd'hui, elle nous quitte, brisant notre
disons donc que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Ainsi, nous disons adieu, maman Henriette. Oyo alipoke Papa Lambert yekwabongisami akukamata pe maloba. Chers frères et sœurs, la grande famille, comme la parole du Père, je vous remercie pour votre présence durant toute cette période de deuil. Excellence, Monseigneur, ici les abbés référents, Père, révérends sœurs, chers frères et sœurs, à vos titres et qualités respectives. Papa Lambert, un homme vertueux. Depuis le décidé d'arracher à notre tendre affection un être cher, notre papa, grand-père, oncle, beau-père, Papa Lambert Mamabarwani et son prénom. Notre cher papa a fermé ses yeux à la lumière du jour pour les ouvrir à la lumière du Seigneur paradis. Perdre un père ou un parent, c'est plus dur des souvenirs qui marquera de nos vies à jamais. Car un père reste un être irremplaçable, surtout s'il est très bon envers ses enfants. Papa Lambert est un père formidable et plein de qualités, un homme de foi et de grande humilité. Il a tiré sa révérence les jours de la solennité des saints Pierre et Paul, des piliers de l'Église catholique. Pierre, l'homme aux clés, et Paul, l'homme à l'épée. C'est donc la clé et l'épée qui définissent ces deux apôtres et donnent en même temps l'essence à la mort du papa. En effet, la clé est depuis longtemps associée à l'autorité et au pouvoir, tandis que l'épée est associée à la parole de Dieu. La clé peut ouvrir ou fermer, ouvrir sur une vie nouvelle, fermer ou enfermer des secrets. C'est pour cette raison précise que Jésus a dit à l'apôtre Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et surtout que tu auras délié sur la terre sera délié dans le ciel. L'épée par ailleurs est associée à la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et pensées du cœur. Hébreux 4, 12. La clé et l'épée sont donc des symboles qui renferment des significations très profondes au cœur du royaume des cieux. Papa Lambert connaissait la valeur de la clé et de l'épée, car jusqu'à la fin de sa vie, il a gardé sa foi
inébranlable. À cet effet, nous saisissons cette opportunité pour dire sincèrement merci aux abbés Sabin, Mbelo et Augustin Poussinza qui ont accompagné notre cher papa pendant sa période de souffrance, particulièrement l'abbé Sabin qui lui a même administré l'onction de malade. Par ailleurs, décrire de manière détaillée la personnalité de notre Père, c'est à cet instant s'avère un exercice périlleux à cause du nombre illimité de vertus qu'il incarne. Mais en peu de mots, retenons que papa était simple et bon, un homme de paix et très accueillant. Fier l'âme de l'âme, comme nous aimons l'appeler affectueusement, nous a légué un véritable héritage éducationnel d'une richesse inouïe, car son dévouement au principe de la vie et son amour du prochain nous ont fortement façonnés, surtout à nous, ses enfants, ses petits-enfants, ses beaux-fils, ses belles-filles, ses frères et sœurs, grands et petits. Sa maîtresse de soi, sa maîtrise de soi, sa passion pour le travail bien fait, sa rigueur et son attitude à mettre tout le monde à l'aise autour de lui sont les motifs qui nous poussent aujourd'hui à dire sans embâche que papa était un homme spécial, vertueux, juste et sérieux. Pierre-Lando est une synthèse de vertu. Il avait beaucoup de qualités d'un père de fouet et très assidu à l'éducation de ses enfants et à l'encadrement de ses petits-fils et petites-filles. Un père formidable, car autour de lui, il n'y avait que des sourires et humour. Au soir de sa vie, bien qu'affaibli par la maladie, il ne cessait de nous encourager à la prière, au travail et à l'amour du prochain. Sa disparition laisse dans nos cœurs des marques indélébiles et un vide obturé, mieux irremplaçable. Mais comme sa mort a coïncidé avec la fête de Pierre et Paul, jour de rappel des piliers de la foi, nous croyons à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, le premier, est ressuscité d'entre les morts. Excellence, Monseigneur Édouard Toussoum, évêque auxiliaire émérite de l'archidiocèse de Kinshasa, révérends abbés, révérendes sœurs, distingués membres de la famille Barouani et Angato, frères et sœurs dans le Christ, Shalom.
qu'il me soit permis de prendre la parole en cet instant et faisant l'interprète de l'Assemblée du clergé de Kinshasa, auquel appartient M. le Abbé Jean-Dédé Kaboué, absent, mais qui nous suit en ligne, et Josué Abéli, ici présent, dans les buts de rendre un dernier hommage, respectivement, à Papa Lambert Mouambabarouani et Maman Henriette Angato Malouba, disparue dans l'épreuve de la mort ces jours. Dans l'évangile de Saint Jean, le Christ Jésus nous dit ce qui suit. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Une fois moi, je ne le mettrai pas dehors, car la volonté de mon Père est de le ressusciter au dernier jour. En effet, ces paroles de foi, par ces paroles de foi, le Christ nous apprend que ceux qui se sont attachés à lui meurent pour la vie et non pour la perdition. La vie en Jésus-Christ, même dans la mort, reste la voie qui mène au salut. Tel est le fondement de notre espérance. C'est d'ailleurs dans ce même élan d'édification que le Christ nous invite sans cesse à croire. Car, dit-il, celui qui croit est sauvé, mais celui qui ne croit pas sera jugé et condamné. Tobonera bongo okomo ya Kristu mokonzi wa biso.
Excusez-moi. S'il vous plaît, monsieur là.
Thank you.